Bonjour bana nzambe naye kokavana bimisusu lelo bolamu na tata nzambe bolamu na tata nzambe oyo lelo nazali kolobela selon perturbation spirituelle. Molimo elobi na ngai na partage na bino perturbation spirituelle. Perturbation spirituelle elakisi mbonge ya molimo. Bato ebele na se na moi bazali koleka na perturbation spirituelle. Bato ebele na se na moi bazali koleka na perturbation spirituelle na bamabala na bango. Bato ebele na se na moi bazali koleka na perturbation spirituelle na kati na santé na bango. Bato ebele na se na moi bazali koleka na kati na perturbation spirituelle na kati na finance na ye, na kati na mosala, na kati na bafamille. Oyo bino nyonso tu bazali koleka na kati na perturbation spirituelle. Nga mpe naleka na kati na eloko wana perturbation spirituelle. Perturbation spirituelle ezali ntango oyo ozali kobondela, ozali koyoka lisusu lingongo na Nzambe.